les belles dames, j'espère que vous allez bien. L'autre est dans la cuisine. Dans la cuisine, l'autre ça la ezali taba ya poso. Donc on a pour la pour tout le monde eza. Tout nettoyer ensemble. On a dit déjà lobby donc avant-hier na pourquoi. Ils ont peut-être sur la taba. On va taba monsieur la caille. Pour vraiment sur la taba fraîche, taba oyo na somba qui on pas ya shioka. Donc na Clapton na Hackney et pas chioka, et là vraiment tabac ya poso comme bozomona, le quoi tabac Congo hein. Donc oh, vraiment faut vraiment bien nettoyer. Donc voilà notre tabac c'est comme ça. Donc on retient au moment et tout va pour nettoyer. Avec nettoyage. Botala mwana baziki si poso o eza poso bon mona ngoza moindo boilo ne baziki sango na makala sopi na bakoni, so il faut vraiment ko palola ngo comme ça pour et comme moi pembe ne bozo monana. Donc partie ya taba oyo ezali mutu eza mutu à tabac. Donc voilà déjà parfait mes souvenirs déjà partie à mutu déjà comme ça on faut la saleté nyonso faut vraiment bien nettoyer. Ok ma belle, on a ce qu'on a sokoli yango vraiment bien et là qu'on a sala loko eza mutu à tabac na bois que lango vinaigre na nga pembe pona elongo la penza bazai zai o eza na kati penza pona juste mata na nga ya na zo sokola ngo après na rotia mai soko nini ko tia vinaigre te eza na problème te bio ko tia citron je n'ai pas que dans mon vinaigre là brûlé, non chocolat encore 3 fois avant que na chango va épice là. Bon monique même maï n'engage sous salité, maï na comme il faut parce que na vraiment temps ya ko chocolat ngo. Et voilà, au moni vraiment ndenge tout nanga taba, maï nanga bozomona ke komi pembe bozomona musuli nanga na kati. Ce qu'on côté vinaigre te na koloba ke tia na yo citron, ils ont un problème te menga loko za muto taba, il faut vraiment bien nettoyer. Zwata na ya ko nettoyer ngo pona oli yango kitoko. Bota, ils ont ba minu musu se belé na longoli mais au mona longo te posa na musuni, donc on lamba ngo comme ça. Moni même poso nanga eteli et kominga comme ça kende za ki bito. Ok les belles dames, on a sisi ko sokola mutu ya tabananga so eloko na osala na ba épice nanga obozomona po boyebi ke tabazala ne compliqué te tabaza vraiment eloko moko zaka vraiment simple pour na kolamba zo na pesa biloko belé te. Donc biloko onga na ko tia na tabalanga ya ngoyo nazali na poiron oyo euti na congélateur, donc na kata déjà na tia na congélateur na tio bimisa na poiron et nazala dembu mananga pilipili pour na lingi ke ezala pimenté na biki bana ba olia ote. Donc et nazali na dembu mananga ezali mbuma tomate et nazala litungulu nanga na kati nkombo moni et nazana 3 ail nanga ya fraîche na dembu mananga ya cube et nazana céleri nde bozomona awa boye céleri et awa nazali na bouillon nanga ya elengi ya ngombe yango pe na kotia nazana muscade et nazana black pepper et nalingi mo sauce nanga ezala moi rouge moké parce que ça tomate au comme bozomona eza vraiment rouge te. Donc eloko na kosala na kotia tomate nanga moké o ezali tomate purée donc o ya linzanza donc de bozomona yango nde na kotia. Donc voilà na kolakisa bino viande na biso. Ok ma belle, donc viande nanga yango comme bozomona mutu nanga taba yango yo et ce quoi mi vraiment bien et na tiango na nzungu oyo na kolambela ngo comme bomoni. Donc na koya na o ezali bouillon nanga o ezali ya bouillon ya elengi ya ngombe. Donc bouillon nyos o linko salela eza na problème te menga na ko salela o ezali bouillon nanga ya ngombe na ko tiango nyoso chasser o mobimba et na koya ko tia o ezali mbuma kip magique kaka moko na kotia mibale te parce que bouillon nanga ngombe za kapé na mungwa na kotia kip magique kaka mbuma moko et na timbuma nanga cube et awa nazotia o ezali poiron nde bozomona na kotia ngo nyonso. Awa nazana litungulu ezalaki litungulu moko na kati yango mwa minene comme ça pona emonana na nzungu. Donc na kati litungulu nanga et nazana 2 tomates nanga mboma
natie na kati. Naza na banzete na nga banzete ya céleri. Et naza na mbuma na nga ai na ko râper. Ce que nous ko kata bien ko tchongo mobimbi za na problème te. Mais nga na préféra ka ko râper. Donc na ko râper mbuma na nga ya ai. Et natie o ezali muscade, ezaki vraiment mokie etikalaki. Yango nde natie ka o ezaki mokie. Donc voilà, natie pe na muscade. Et nakoya kocha o ezali black pepper. So poza na white pepper ko ki kocha, mais nga natie kaka black pepper. Po na white te white sili. Après on a la tomate nanga o ezali tomate ali ya mbuma, mais ya linzanza comme ça na kocha seulement un peu, beaucoup te mokie seulement. C'est bon, donc comme vous monez de la tchèboye, c'est bon. Et le quoi kolanda, na quoi kocha o ezali huile. Voilà. Donc comme dans le biquet, la bazakane vraiment bien du mon corps vraiment facile na kolamba, azakane mindondo mingite. Donc et le qu'on sala na ko fini kanzungu nanga na chema ite, na fini kango et na ko kende nango na moto et toka pendant 10 à 15 minutes après nde na kwa ko bakisa mai na bino ensemble. Donc déjà to cheka ba assaisonnement, to cheba épices na biso na kati et maintenant to che o ezali maïté. Donc pour na ba épices o ekota vraiment bien na tabac, to kenanka bonde ezali na moto sikoyo. Voilà, wana na nzungu nanga na che na moto et comme na lobi ki to kotika nzungu na biso toka pendant 10 à 15 minutes après na kozongela bino. Comme boyebi ke o ezali mutu ataba na koliango yango moko te, il faut moi légumes. Donc na misana kolia musuni kate, na misana na kolia musuni na moi légumes. Solo qu'on sala pembeni ezali épinard, pour ça l'épinard na biso vraiment simple. Ok ma belle, après 15 minutes, donc 15 minutes que mutu ya taba na biso esali na moto, donc na kofungola nzungu. Et puis si moi mai na ngope déjà, donc ils ont toka très bien parce qu'ils ont mon sika non la sabine bomoni et sali moi sauce moki wana comme bozomona. Comme boyebi kitaba azala kapetete, mutu atabaza mo makasi pour ba posonner fo lemba. Le quoi en présent un problème à mine nga parce que sinon so lié loko. Donc eza vraiment pété que na ko côté fune za teke zanga makasi na ko bakisa mai et na ko tika bloc la ngetu kata pendant 1h30 bien 2 heures. Donc 1h30 2 heures c'est bon pour nanga. Ça dépend c'est mai réchaud non ndenge et salaka. Donc on a na mai nanga na est-ce ko bakisa mai pour na mai on da ko belisa biloko nanga pas ko mélanger en très bien. So pe na moni ke mai on a tie biloko nanga elembite eloko na ko sala na ko bakisa encore mai, mais sinon moni ke bloko nanga ebeli elembi na pour ça bakisa mai te do motala kaka nzungu nao. Donc voilà, on a la chema inanga comme ça parce que musuni nanga eza ebele, tabananga aza ebele donc aza monkete donc la chema inanga de bozomona. Après wana la fini ki nzungu nanga et donc nzungu nanga to yota lango après 1h30 de to kwa kotala nzungu na biso na moni ke comme na biloko nanga lembité na bakisi encore mai ti biloko nanga ekolemba ndenge ngai na lingeli. Donc voilà na nzungu o eza awa eza nzungu otono na to sala siko légumes na biso na légumes nanga na kopelisa moto et naza na mafuta na sepe mafuta nanga o ezongi na Morrison yango nde na salela ka mafuta mbila ba changer ngo kaka comme corva nango ba changer ngo mais eza na kaka mafuta moko ona salelaka. Donc na kotia mafuta mbila oko sela no mafuta huile donc on mélange mafuta mbila na mafuta huile alors. Mais ce peut nous sela kaka huile eza pe na problème te, ce peut nous sela mbila eza na problème te. Et na yoko tia ndambu ya huile c'est bon. Na otika mafuta nanga ezwa moto. Ok ma belle, wana mafuta nanga chauffer pour na kosala épinard nanga, c'est vraiment simple. Naza na ndembi, poivron, ozali ya mix wana ya couleur ya orange, ya rouge na ya vert et naza na litungulu. C'est tout que naza nango pona kosalela o ezali épinard. Na kotia liboso matungulu. Il faut que tu aies bima.
donc on a acheté matungulu nanga na kotikela ngo quelques minutes ezwa moto. Donc après wana nakoya kotia oyo eza ndembi motia biloko na nyonso mbala moko ekalingama. Et na kotika ba légumes na ngai etoka pour quelques minutes. Donc kuna vraiment faut bon ande taba na biso azotoka botala nde azot botala nda bimisi va pe botala. OK ma belle, on a payé kotala ba légumes na biso. Boyebi ke épinard a oumela na été épinard azaka vraiment facile en ça là. Mais après ça la santé azaka vraiment fait kitoko épinard. Et on a comme favorite. Donc voilà, bon, comme matungulu na biso vraiment ekalingami et na koya na épinard nanga oya congelé na kochango na kati ya nzungu. On tient qu'il a au moins quelques minutes et côte à moto. Avant qu'il n'ait mai. Après, et là qu'on a encore à cocha, ils ont malanga moko ya cube manger. Bouillon yo solin ko sale là, ils ont un problème té, mais on sait là où ils ont les cubes de l'eau. Donc on a tient malanga moko ya cube. Et na cocha où ils ont les bouillon nanga ya lata. Donc comme on que biloko presque nyo so auto tient na kati ya épinard na biso, ils ont awa. Donc na cocha bouillon nanga o ndambo. Donc là vraiment épinard na tchake mungwate na tchake ka bouillon na tchaka mungwate plan nga épinard ba tcha mungwate. Donc ceux qui ont tcha mungwa mukia parce que dans la épinard ba tcha mungwate dalinga toujours ko tchaka bouillon. Donc c'est ça. Anyway, on a mélangé nzungu nanga na mélanger bloko nanga épinard azaka vraiment simple. Et loko o na kwa ko sala sikoyo na kwa ko tcha o ezali mai. Pour ko aider que biloko nanga penza ebela kitoko épinard nanga elemba et ba légumes nanga on a check na épinard yango pe elemba vraiment simple na ko chambisa ko kaokate na ko chia musuni moko te na kati awa vraiment simple parce que tozo li yango na mutu ya taba. Na ko finika légumes nanga te na ko tika ngo comme ça to kapuna et garder vert nango donc on finika ngo te et to katapuna 20 minutes après et beli nango vraiment simple donc loko o ko umela ezaka ka mutu na biso o ezali mutu ya taba ya onde e ko umela ndebo mo nezo toka kuna mais légumes na biso ça vraiment fast donc simple légumes o liango boina soso na musuni nyoso o lingi o kozala décité. OK ma belle, voilà légumes nanga vraiment ébelli pour nanga comme ça c'est bon. Donc bon que légumes nanga sont toujours ouverts, regardez, on a toujours ouvert donc c'est vraiment bon. Vous voyez que épinard à oumela on a monté donc c'est vraiment bon pour nanga comme ça c'est bon. Donc on a encore un moto mais non tiki ka la plaque oyo mais na kangi moto donc on a posé la skoyo tabananga c'est déjà 40 minutes na moto. Rien à dire ma belle. Tant que comme ma équipe on a réchaud pour bomona to tika on sait déjà 40 minutes na moto et toka encore ta pour na 1 heure de temps pour photo cha pilipili nenge ko cha pilipili na débité sunte ko bomane comme ma trop pimenté donc on cha pilipili après 1 heure et demie comme ça na bois qui pilipili voilà pour pilipili on les a toujours mobimba. OK donc voilà Natibino à tout à l'heure. Et loko o na kwa ko bakisa o ezali mbuma nanga ya pilipili na ko tika sko bloko na toke sota pour na 30 minutes
après c'est bon. Ok ma belle, sauce nabiso yango comme bomoni, botandingue sauce wana vraiment ebimi, rien à dire. Donc comme na linga kango vraiment ezala te que non, eza tomate makasité. Donc de bomoni wana vraiment c'est bon. Moi j'aime comme ça parce que na linga vraiment te que taba ezala na sauce bloquée. Nga na linga mingi taba ezala na sauce ya mai comme bozomona. Pe na cheki ba pilipili na nga na iner mais botandi pilipili o et tout ami donc eza vraiment la pilipili. Oh my god. Donc voilà, j'aime bien comment on a ma belle, rien à dire. Bloc on a biso ebeli vraiment kitoko pe elembi. Secret à tabac sauce pour na olia on a ba posonango bien, il faut elemba. Ce que lembi te okoliango bien te. Donc ce que lembi okoliango vraiment kitoko na ba posonango okosepela. Donc voilà. Bloc on a biso comme bozomona. Donc rien à dire, rien. Voilà les belles dames, eloko nini esila kate, biloko na biso yangoyo esili awa tozali na épinard na biso ya mai comme bomoni, vraiment simple et rapide ya kosala épinard o nandaku bota na bino moko parce que lesi mwana bana bakozala na vitamine makasi. Épinard epesa déjà vitamine ezalaka vraiment kitoko et tozana mutu na biso mutu ya taba, c'est comme ça comme bozomona. Donc on a vraiment que soupe nanga ezala ya kokangama te parce que eza mutu ya taba et bongaka soupe ezala mai même pilipili nde ezanga te. OK, donc voilà recette nanga yangoyo esili. Ça dépend yo ce que une collier recette na boina nini nga boina collier na maboko ma belle na collier na maboko parce que muto atabizaka toujours na mikuwa nazo liongo boy na kwanga aime sa collier ngo boina makimba. Donc voilà, merci beaucoup na bino nyonso bozala ki wana na kota la recette na biso na ebandeliti na suka so comment ki recette oyo et c'est pélicio ma belle ko bosana te kozala abonné na la rocho et ko sala nga bien makasi aimer vidéo so que vidéo e bakselio implis et ko sala nga bien mingi. Nzamba lola azala na biso, nzamba lola abomba biso wana tukutani mukolo mususu bato nyonso ko sala recette on a souhaité bino ba bon appétit. Tina te et Comina Tina. Bye.